ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Abonné na ngai ya ABC One ngai na lela bino makasi bino boyebi bino pe bolinga nga mingi en tout cas bokomi mais Serafit ba dossiers ebele ndeni ozolo bate lelo naza awanga na bino to solola ko solola ka ya pamba te hein lelo na yepe na ba information en tout cas aujourd'hui vous aurez de quoi vous informer parce que nga na bino ici to mesana hein to solola makambo etungisa mboka to solola mama makambo ebele o ezo simba te na pesi bino mbote na pesi bino ba bon week-end bisika bozali. En tout cas, je ne vous souhaite que les meilleurs parce que sans bino biso tozate sans biso bino pe beaucoup d'informations à malamu te ABC One nde makambo ABC One chaîne na bino o bolanda kapé bo continuer ka kolanda ko bomba lisolo te partager lisolo na muninga yepe à s'abonner landa ba vidéo nyonso parce que nyonso ozo luka na gauche na droite nzoka ndeza na nka awa na ABC One na pesi mbote na Fally Matoko, le plus beau caméraman de la ville, le plus beau réalisateur de la ville. En tout cas, il y a multiples fonctions. À ça, la nyonso, Fally ayebi yango. En tout cas, de gros bisous lelo penza karana Fally Matoko lifa o angai nazo sepelamine koza pembeni na mikolo pona benda tamwa ben kanenge zalaka. Voilà, aujourd'hui nous parlons de deux sujets très importants, fidèles amis. Abonné bino bolinga biso le tolo bela makambo ezo chambutu na Kinshasa moi ba sujet moko sujet ya liboso ba bombi yango bazo gérer yango na moi coulisses. Oui, c'est normal parce que il s'agit de l'intégrité d'une femme. Lelo tozo lobela lisolo ya viol, il y a jeune fille wana o ba viola ki na ngaliema, je crois il y a de cela 5 jours na ozonga na ba fait makasité parce que bolandi yango déjà na ba réseaux sociaux ba chinois mibale ba viola qui jeune fille o azaki lokola ménagère to bengaka domestique na bango. Deuxième sujet na olobela lelo eza sujet à rentrée scolaire. Normalement rentrée scolaire eza prévu le 4 octobre. Ministre à tenir à ce que rentrée scolaire ezala le 4 octobre, donc lundi kakaoyo rentrée scolaire déjà. Mais est-ce que rentrée scolaire en haut et kozala effective na République démocratique du Congo? Ce qui kozala effectivité, pourquoi est kozala effectivité lelo a ngai nazo expliquer bino banje ba makambo eza autour il y a dossier il y a rentrée scolaire. Voilà na ebisa bino que tozo solo là d'abord likambo ya jeune fille oyo ba utaki ko abuser na sexuellement parce que ko violer zo sonner pendant ma kasi ezo ça la paix pas si je crois que Fally Matoko na bokasité na ako ça l'effort à proposer biso ata ba image moko ya mukie ya jeune fille o ba violer. En tout cas bo limbisa biso il faut te protéger, c'est une victime to ko sale ba interview te to lexaka na ba réseaux sociaux parce que eza une façon ya ko bebisa pe personnalité na ye elongi na ye to garder yango ba chinois également ba bombi bilongi na bango. Je ne sais pas, oui, malgré que baza ba coupable mais baza na ba droit na bango, c'est comme ça dans le droit. Ezaka bongo muto na sambité aza présumé coupable aza présumé innocent nde bazui ba chinois na ba garder bango to kolandela dossier de près jusqu'à ce que to kolaksa bino bilongi na bango parce que ba sali mabe ezalaki semaine au Kakatozo Silsa Oyo, non, ezaki semaine passée plutôt, chinois wana babandai ko abuser na jeune fille wana 4 jours durant. Donc bazo ki banda samedi ti mercredi ba abusaka na ye sexuellement. Jeune fille wana azate ki akenda ko sa kindumba, jeune fille wana azate ke akenda ki o ko lukambongo so na ndenge nini aza ndeka bana basa ki sasa to koma service maniuka babenga ngo service maniuka, c'est-à-dire aza domestique azo ke kuna moi ko sokola basani moi ko sokola bilamba moi ko lamba ndenge zala kaka histoire pour na jeune fille wana akangisa moi mbongo na ye na fin du mois. Malheureusement ba chinois wana ba monaki mwasi ndeye to yebite bazaki animé to poussé par quel esprit o etindaki bango ba banda ko abuser na jeune fille wana a souffrir na ba bisexuel pendant 4 jours. 4e jour akoka ki disute akoma iko ganga nde salaki ke ba
ya ba voisin ba yo ka ba alerter la police ba ye kokuta déjà jeune fille wana azaki déjà faible ba chinois ici ba abusé na ye 4 jours avocat na ye malgré ka boy ko pesa kombo a communiqué que ba chinois ba linga ki ba négocier na bango, c'est-à-dire ba pesa jeune fille mbongo ba pesa pe la police mbongo pour taire les dossiers, mais jeune fille azaki catégorique, il faut kaka ba chinois na ba kangama na minute on na to solo la boye ba chinois na bazana quand lu fungula kuna esika ba ko transférer dossier na bango na parquet il y a Gombe je crois pour bameka kolande la bango, mais et sengo ya makasi c'est que conseillère ya chef de l'état en matière ya violence sexuelle a lobby a otika dossier OT parce que biso tozali ko kanisa que dossier est là mais a lobby a otika ngote ba kolande la ba chinois biso toyebi makambo mboka o nengo ekendaka loko la conseillère ya chef de l'état a outi ko sala communiquer moko asali atindi a pesi ma instruction na batunaye balande la dossier oyo asala qui déjà lettre officiellement elle s'est prononcée le 30 septembre a s'est prononcé à lobby a kolande la dossier o tina suka en tout cas biso to lobby cette fois-ci to salata makambu ya malonga parce que on en a assez à ba chinois, on en a assez à expatriés o to boité soki le to lobby boloba o racisme o incitation à la haine mais to la penza ba chinois ba indien ba pakistanais donc ba toana nyonso bazo nyoko la ba congolais et banani ba protéger bango ezaka ba kondina biso soki asali mo abi moko bo bengi bakangi ye boyoka bapela likolo ekoleka yango bomoni na mboka oyo ba chinois même les plus pauvres oyo bazo ya ozomona ke openaza na eloko te une fois ka asali moi 2 semaines un mois na Kinshasa na République démocratique du Congo akomi na epomba akomi na intouchable tozoyeba te ba numéro ba konzango bazwa kango ndenge ni ba konzango bazana na profit nini yango na sima na bango toyeba te mais dossier oyo lokole communiquambo viol en tout cas ngai na bino tozawa na tozolande la dossier o tokolande la dossier surtout ba maman. Imaginez-moi, non, moi, ça zo ke koluka mbongo, aboy ko sa kindumba, à se préserver pour que luka mbongo, a comme ma place à msala, ba abuser na ye, surtout ba maman ba lobby, to tele mapenza. Tolande la dossier oyo makasi, tous à la sensibiliser, tous à la mobiliser pour que jeune fille oyo azwa justice. To mona ba chino ba beta batu, ba zoki sa batu, ba msusu a touti mutu azo accident de travail, ba sundo la rabango ba lande la rabango te. Pourquoi mboka oyo ba préservaka plus ba étranger que ba propre citoyen. Nenge to moni dossier jeune fille oyo. À part ndenge conseillère à chef de l'État à se prononcer. Et ça dossier moko on dirait bazo gérant on a cessé to boité ça confidentiel parce que a peut au thème likambo théâtralisation à institution mais o e communiquambo lokola eza pena ndenge to bengaka eza infraction moko pénale to mona pena ba chinois na ba kanga bango a na République démocratique du Congo bazwa pena ba sanction o ezaka exemplaire pour été à bande comme sous au batikali ba abuser les sous na ba jeune fille congolaise te ba jeune fille et belé bazo be baba se faire engrosser et pas ba indien et pas ba nani sans suivi sans inquiétude en tout cas bazo ya na ba mboka na biso na ba culture na biso africaine soki ba étranger ba komi koya osaka na basi na bino. C'est-à-dire bazo dominer bino. C'est ça la culture africaine. Ozana mwasi na onanda ku une fois mutu moko aye abuser na mwasi na yo. C'est-à-dire à dominer yo. C'est-à-dire azu bo konzi penza likolo na ye. Alors na kala na Afrique bazali ko protéger ba femme na bango. Même na guerre. Même na ba guerre na Afrique. Ba viol ezalaka te. Parce que ce que simbi moi c'est ça encore simbi intégrité à mon bal. Ce que simbi moi c'est ça encore simbi intégrité à mboka. Mais les lo bakaya ba viol et comme ika koleka boy et comme le quoi masano et comme le quoi la ba G. Pourquoi? Parce que ba sanction exemplaire exacte. Pour un dossier à jeune fille au awa conseillère à chef de l'État en matière de violence sexuelle à koti makambango. Toza ko espérer penza que dossier oyo et kokene na suka parce que qui dit conseillère et chef de l'État dit
directement implication ya chef de l'état na kati. Donc tozo zela to mona état de droit oyo batu balobeli to mona yango penano na dossier ya jeune fille oyo. En tout cas pour na ba jeune fille o batikali bossa l'attention tozo lukambongo c'est vrai okende oteka mwa malala na yo batu mo babengi yo na chantier zala mayele otambusa mo bakoko na mo bapapai oteka mo babiloko na mikie bana mibali bakomi mabe makasi bakobenga oya kotekela biso na sima ba abuser na yo jeune fille au pot dossier na ye eyebani mais eza na ebele o bazozala violer en permanence mais bazaka ka violer en silence muta kolandela bango azozala te lelo to benzi matoi na ba jeune fille to lukambongo mais to sala très attention na esika to tia makolo mais na l'état na biso na justice congolaise tozozela implication oyo ya makasi. Voilà, en tout cas on est à qui dossier na biso aliboso bo comprendre que ça dossier à suivre. Bino bolanda nga boza na information na dossier o bino boza ba abonné na biso na yebi ke bo kotaka pe moi ba recherche msoza moi connaissance oza moi source o yebi ne rejoindre ABC1 pona la kisa biso to la biso na bino to meka rolande la dossier o donc dossier o to tiki yango na ngai na bino to rolande lango benga communiquer tinda ba photo oza moi message oza likamoko sala par rapport à sujet oyo. En tout cas contacter biso parce que likambo ezo toucher biso surtout ba maman boza na diaspora bino boza na ba pays o ba droit ya femme eza reconnu botika RDCT bo landela dossier o bo benga biso ensemble to trouver ba solution. Voilà, nazo kota na deuxième dossier na nga lelo Fally Matoko rentrée scolaire le 4 octobre lundi kaka rentrée scolaire le 4 octobre ba synergie il y a ba enseignant déjà à Kinshasa awa ba déclarer qui grève depuis le 30 septembre na communiqué moko o batanga ki balobi ba ko gréver jusqu'au 30 novembre donc ba décréter grève na bango du 4 au 30 et puis balobi ceux qui ba zui satisfaction te ba continuer grève. Or na ba loi UNICEF to yebi ezaka soki ba tche déjà date ya rentrée et que 45 jours après rentrée wana esalamite ba déclaraka année blanche. Donc tozo comprendre que pour na ba enseignant soki ba résoudre likam na bango ya paye notamment de ba déclaraka barème na bango ya mbudi ba futa bango ba mbongo na bango baza na ba condition bien parce que ba promettre bango depuis temps moulayi ancien régime et nyokoli ba enseignant nouveau régime pe o biso to betela maboko to moni ba enseignant bazo nyokwa makaka gratuité ya ki. Oui, ezaki mesure o batu ba betela maboko. Maintenant on va tangi gratuité, balobi gratuité na qualité ya ba enseignant ni. Tant kutu ba parents ba banda ko futa. Ba enseignant bazeka ko sa ba grève. Bongo lelo ato komi na likambo gratuité, ba enseignant bazo menacer risque pe zali ke année 2021-2022 ou année scolaire 2021-2022 o ezala na grève. Le 30 tolanda ki ba enseignant na Kinshasa ba décréta ki grève na bango et l'équité mouvement na et quotidien na ba province Fally Matoko proposer biso non image il y a ba enseignant au bazar je crois na ba Sud Kivu Nord Kivu au ba sangana ki bango pe kuna ba décréter lisusu grève tolanda. Alors je parle suivez la déclaration de la synergie des syndicats des enseignants Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Katanga. Merci beaucoup. Déclaration intersyndicale des synergies des enseignants du Grand Kivu et du Tanganyika. Ce jeudi 23 septembre 2021, il s'est tenu une assemblée générale des enseignants de province du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika dans l'enceinte de l'EP Matendo dans la ville de Bukavu en vue d'évaluer la situation socio-professionnelle des enseignants. Après débat et délibération, les enseignants des 10 provinces exigent du gouvernement pour une rentrée scolaire
2021-2022 apaisée et effective. Premier tiré. Payer les deuxième et troisième paliers en attendant le barème salarial prévu dans le budget 2022 qui fixe les salaires des enseignants le moins payés au taux de $400 le mois. Supprimer les zones salariales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Payer tous les enseignants, nouvelles unités et non payées. Déployer dans l'immédiat la mutuelle de santé des enseignants dans nos provinces respectives en appliquant la décentralisation et la domiciliation des cotisations des enseignants. Procéder au changement des structures des écoles. Octroyer des arrêtés d'agrément aux écoles publiques fonctionnant sous promo scolaire. Réactiver immédiatement les écoles et bureaux gestionnaires qui ont été injustement désactivés dans la paie. Faute de la prise en compte des préalables ici évoqués, le gouvernement congolais sera tenu le seul responsable de toutes les perturbations qui en découleraient. La présente déclaration vaut un préavis d'une grève. Post-scriptum. Une mise en garde est donnée à tout gestionnaire et ou pasteur qui oserait imposer la dîme aux enseignants de son essor en violation des textes légaux interdisant cette pratique. Tout gestionnaire et ou chef d'établissement qui tenterait d'amener les enseignants à reprendre les cours sous l'égide des frais de motivation des parents. Tout engagement contraire à l'esprit de la présente et auquel les délégués provinciaux ne prendront pas part n'engage que les signataires. Ainsi fait à Bukavu le 23 septembre 2021 pour la synergie interprovinciale des enseignants. Nous tous, nous allons signer comme syndicat qui œuvre dans les provinces ainsi citées. Je vous remercie. C'est avec cette déclaration bien suivie que nous déclarons la grève dans les 4 provinces respectives, l'ex Kivu, Nord Kivu, Maniema et Sud Kivu et Tanganyika. Toutefois, les amis, les enseignants ont proposé, je pense qu'il y a quelque chose qui est prévu, il est que tout enseignant qui peut avoir ça. Voilà, donc vous comprendre que les enseignants peut décréter une grève. Kuna, secrétaire général à l'intérim, il y a ministère, il y a EPST, à lobby, a communiqué, il y a le 30 septembre, que rentrée et le 4 octobre selon le calendrier de Bassali. Officiellement, rentrée est le 4. Mais les enseignants, le problème est zaté. Basa la rentrée le 4 mais biso to kotangisa te. Siko aba enseignant ba kotangisa te. Bana na biso. Nani a kotangisa ba ototina bana na école ba kende ko vanda. Wana eza problème ya liboso. Grève ya ba enseignant. Ba lobby bako exercer ba fonction na bango te jusqu'à ce que l'état akozwa ba mesure pour na bango pour a bongisa ba condition de vie. Lelo eza pas si comme on attend enseignant ko somba lupangu. Lelo eza pas si comme on a moi enseignant na mutuka mais bato bazo formé bazo somba mituka bazo zo mituko fele to uto mona ngo ah na bato baganga ki kenga na zo mutuka wana te bazwa ki na bango kaka. Bamsu bazo ngo na police mais c'est que si ata opposant moko ta boy mutuka wana. Na ba honest balobaki ba ozwa te bazwa ki na bango. Tolanda ki président Assemblée nationale Mboso ndenge alobaki yango. Donc bazwa ki na bango baji bato bazo rouler carrosse mais bato ba former bango wana bazana ba difficulté. Lelo ba enseignant ba komi comme chaque année scolaire mouvement grève ezozala. Mais avant le ministre a décrété que rentrée scolaire ezakara les 4 et tout.
ba mesure ni na zui kasi pour na ko alléger ba difficulté au ba enseignant baza ko rencontrer et l'autre côté donc nde balobaka le même cause produisent le même effet to komona pe ka pasi o to monaki année passée yango pe kotika en année scolaire oyo ba parents baza kolela à part le fait que ba enseignant ba décréter grève to yebi rentrée scolaire na yebite so fali matoko na bokasi na ya proposer peut-être moi ba image moko mikie bon mona ba wenzende eza na ngo vide bato ba oteka na bango te bato bateka ba uniforme nde to yebi engouement ya rentrée scolaire bon mona ba parents bazo somba biloko donc ezo salamate na ba école ba parents il faut ba ke ko futa ba compte na ba o ba baza bato ya gratuité te na ba frais au confirmation au fourniture scolaire au nini na ba école balobi bazo zwa et l'autre côté c'est-à-dire ba parents baza na mbongo te balobi ba uti komela paiement parce qu'année scolaire mususu uti aussi la kalamingi te il faut ba si ça ba frais il faut ba ça la boy bazong ça boy maintenant né on a au l'état tikeli bango ba kokite est-ce que bana na biso ba otanga est-ce que 45 jours à UNICEF wana ekokanga biso te na ebisa bino ba rouleau ndeti ya ba tissu ya ba uniforme o a pembe et ça encore $20 rouleau wana mettre $1 je crois mais ba parents ba ko somba te ba tissu o a c wana ils aura $60 je crois le rouleau ba mettre nango faut ezala ba $2.5 mais ba parents bazo koka osomba yango te côté ya ba ketch kutu koloba te ba ketch bata ba lufu ezali ba makambo bébé mais ba parents baza incapable ko offrir bana bango ba fourniture scolaire pour ba banda classe mais ba lobi kaka le 4 octobre ba tongo pe ba oloba bongo bazo sona bango ata mesure mon côté donc le 4 octobre wango tokotala ce qui rentrer et kozala soueza que rentrer ezala parce qu'à venir à bana ko ikoza sacrifier te mais ba enseignant baza na torté au fur et à mesure na bolingwa musala bazo sala l'état na biso zo peka ba mesure pour na bango te et bandi lelo te baganga ki ba obimisa ba enseignant en retraite mutasali 55 ans akezo $4,000 $2,500 pour ça na nini mbongo a retraite sa muninga $4,000 ana yango bato musu ba aussi na ba champagne na ba boîte yango bato mususu bazo kende kozula ba 3e bureau ba 4e bureau ba 5e bureau ba ndaku yango nde bozo pesa enseignant o anyo kwami pona ko former ba futur cadre ya mboka o en tout cas eza passi to yebite rentrée scolaire en et kozala vraiment lundi est-ce que l'enseignant va maintenir kaka mouvement na bango ya grève wana et kende ça 45 jours au UNICEF à loba pour ba décréter en année blanche en tout cas lelo na yaki kaka na ba dossier à suivre wana pe eza dossier à suivre boye bien interaction ndenge zalaka oza na poso baksa moi élément oza na poso tout na moi question joindre ABC wana numéro ozomona et ko sala bien pona lelo en tout cas nga na suki a yanga ba abonné ba fidèle abonné nanga bino bolinga Séraphite Mayandou la grande taille na saka wana pona bino na bokasité a fali matoko to sala ka musala to pesi merci na mama Chantal Ayao o azolanda biso en tout cas to pesi bambote belé to pesi bambote belé vraiment na bana ya Congo ya RDC mbimbo boza na diaspora France Belgique partout Canada États-Unis et si kana sobozali en tout cas to pesi bambote penza et belé na Didier Dikilu Kachunga en tout cas to pesi mbote pourquoi pas n'a pas Timba TTC, l'homme le mieux habillé de Belgique en tout cas, to pesio bambote, ngai na bino to kutani balasi ma fidèles abonnés, kobo sanate principe ezaraka ka moko partager vidéo oyo benga baninga ba s'abonner na ABC1 ensemble to bongisa mboka oyo. Ciao ciao. ABC1 Television. ABC1 Television.